Merci beaucoup na balandiba na EHP Media, EHP Media ya Papa Edouard, EHP Media ya Mama GH, babi EHP Media ya bandeko nyonso oyo tolingaka EHP Media oyo babi makamunde na makamu. Ale tozali na journée de presse ya passerité ya Kanda koya na ye lelo bautaki tourner par rapport na Mama Olive, tolingi toyeba par rapport bakomi ko zwa bango boye ba misusu bazo zwa bango ça dit ça quoi ekomi kama ya ko financer to ndengeni kaka toujours dans kati ya EHP Media ba biko zwa makamu nyonso ba bina sima caméra na desh ba moi so ba bi yende loboko ni ngata ça la fumer Jésus Christ abine pembeni na réalisation na mola moi mba coachinde pas moyen. Merci beaucoup tout ça awa makambo ngo banda tokende bombo na image par rapport makambo ngenge leka toyoka pastelité ya Kanda abombeli bino nini pe azolo banini. Merci beaucoup, bye. Très belle émission face à la presse. Face à la presse, c'est une émission conçue par l'association de presse en ligne du Congo, en sigle APELCO. Et aujourd'hui, nous allons tourner autour d'une thématique avec l'un des artistes et comédiens bourré de talents, peintré de talents, au nom de pasteur Lité Akanda que vous aimez beaucoup. Amis internautes, quant à moi, je vous dis, abonnez-vous déjà dans nos multiples chaînes YouTube que vous voyez. Nous sommes déjà là pour la première question. Salut, pasteur Lité Akanda. Oui, salut. Bonjour, Nabande Konyos Bazolanda Biso. Merci. Bonne santé. Oui, santé, par la grâce de Dieu, que l'on a biso à Zobate là. Pambate ceux qui a battelité, mais beaucoup d'anniaboué, n'a qu'à salate. Vraiment, Nzambe nangai apambola bino pe akanisela bino mingi. Merci pour l'invitation, merci pour la presse en ligne Pelco. Na pesi bino lisusu merci pour l'invitation kitoko à tout moment ceux qui bo vandi, bozo penser pe nangai, bozo mona pe que oui, c'est un artiste oyo azana ba talent na yebele et sengi teto yambaye na remercier bino lisusu. Merci. Merci beaucoup, amis internautes. C'était là l'exposé avec pasteur Lité Akanda. Pasteur, première question à Bissou Ezali par rapport à tournée Boutiko Sala, la première dame honoraire au nom de Maman Olive Lembe Kabila, maman sociale, maman Oazakana Moutema, il y a quoi approcher toujours l'artiste en général. S'il faudrait aussi la Bissou évaluation ou expliquer Bissou. Tourner wana objectif nango ezalaki ya nini. Merci beaucoup. Yamboe tena banda na kozanga te kopesa mama na biso, mama Olive Lembe, mama Banebele, mama ya artiste et comédien na pesio bambote mama na ngai bisika bozolanda biso bana na bino na tango oyo na musala tozo sala. Bato ebele pe batuna ki ba question ndengwana. Pasteur Lité Akanda tomoni na Mama Olive bakei wapi pe bake kosala nini eza boye Mama Olive Lembe azana fondation na ye to bengi yango fondation OLK, Fondation Initiative Plus, OLK Initiative Plus, Fondation OLA Initiative Plus. Eza wana pona ko soutenir bato bazana ba problème, bato baza faible, yango eza pona ko soutenir bango. Mama ekomelaki na matoi pe atalaki yango na ba télévision, bande kona biso na Bukavu. Ben sandi e salamaki ya bandaku ko bukana ya ba moto e bandi na ndaku moko ezwi bandaku ebele mbala moko. Ekomelaki mama na matoi ke bande ko bazola la libanda bande ko bazana musa ko lalela te ba mama bazana maputa ya kokanga na nzoto te lokola bato ebele ba comprendre te ke to ana likabo onzamba pesi biso me batebele ba oyeba te mais po ba yebe sengeli peto yebisa bango bien aimé maman Olive azali likabo ya mboka au Congo mais bato ebele bazo comprendre ngo te ngai ne ko comprendre ngo tangu na zu invitation na tambolina mama na vandina mama na liena mama na comprendre que mama azali kabo pona biso to komaki na Bukavu tant to komi na Bukavu une affaire il y a 1000 maisons 1000 familles mama a soutenir bango na tol na lipute ya kolata na mbetu ya kolalela même na moi fond de commerce oyo
pour que babanda ko débrier nango siko na ningina loba boye Bible zo loba nanga boye mutu oya loni na oya sopi mai basali musala moko ozolanda papa Bible zo loba mutu oya loni na oya sopi mai basali musala moko sikoyo esengeli ozwa autorisation ya moloni akotiso na elanga na ye po ya kosopa mai lolenge mama Olive esika yake kolona abengi biso to accompagner po to sopa mai c'est-à-dire ezalaki likambu ya malamu ya kitoko kokende ko soutenir bandeko na biso na fondation OLK initiative plus ya mama na biso Olive Lembe tokendaki tosali musala kitoko na tourner na biso tobandaki na Goma toke Bukavu tolongwe Bukavu tosilisi makambo nyonso tokende kosala kuna na Bukavu mabota esepeli mabote pamboli nzambe balalaki libanda elamba kolata ezalaki te mbeto akolala ezalaki te mama ya boboto mama Olive Lembe atikaki bango te yango nazoloba boye Kinshasa eza Congo te Kinshasa ozomona eza Congo te Congo eza munene tika na bakisa boye mama Olive Lembe boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na kati ya saki na ya bo mama na moni manka na kati ezate tika ya wenzambe apambola mama musala obiso tokene ko sala na tournoi na biso yango wana. Merci beaucoup pasteur Lité Akanda, parlons un peu des critères. Quels sont les critères oyo yozale musika na OLK Oezali Fondation Olive Lembe Kabila ozaki musika na bango. Moi personnellement j'ai eu la chance de faire une émission au lela na bandenge nyonso mama toze belé et enfin maman Olive ayokio yebisa biso na yo muto vandi pembe na maman Olive bo voyager na mon même ba photo oyo postaki. Quels sont les critères au maman Olive asalaka pour na ko sala appel na artiste et comédien pembe na e à voyager na bango ou bien ça d'accord. Bon yakoloba boy on a moni pa ya mama critère ezate ko sélectionner pe batu oyo ezake bazokotisa ba kombo ya batu ndenge esengeli bakotisa na moni modalité wana te esengeli to yeba mama Olive aza mama o tozobenga mama ni mama aza penza mama ya solo pamba te ngana yebaki kokoma pembeni ya mama Olive bakotuna ngai oza mutu a religion nini batuni nga religion te nakanisaki bakotuna nga oza mutu ya mboka nini batuni nga yango te nakanisaki bakotuna nga oza mutu ya parti politique nini batuni nga yango te papa omoni na vie artistique oyo ya ba comédien nga na mibengaka pe eza bongo naza Mephibosheth. Pourquoi na lobi naza Mephibosheth? Lelo oyo artiste ya Congo to pe ya mboka na biso po babenga ye na likambu po babana ko considérer ye esengeli afana na Bandal esengeli afana na ma campagne esengeli afana na Kitambo esengeli afana na Lemba mama Olive Lembe yaya ngana vandaka na musika na lo débat na cimetière à Siforko esika o bachaka ba artiste kate etika o ba artiste ba yeba na kate soki no mitu na mama Olive Lembe na ba critère akozwa ngate na confirmer za mama ngana confirmer mama ni mama oza mama na remercier yo oza mama mama liboso matisanga na avion na mboko eza yo oza mama pamba te lelo fo batala alati ndenge nini afana kana commune nini aza mutu a quartier nini andaku na ye eza ndenge nini ngana vandaka na lo débat Mephibosheth artiste ya suka mboka na masina Siforko ndaku na nga awa cimetière à Siforko awa naomi tu na ba question na ba critère baningaki bazwanga te lokola za mama lokola za moboti papa ata yo nengo zawa soki bayebisaki obenga artiste comédien oninga obenga ngai te aza mama ni mama mama Olive Lembe mama bane belé tokendaki pene elombe
ceux qui va penser qui est liste benga ba artiste comédien ah nandimite mama ni mama maman Olivier Lembe bobo to eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato maweza comportement na yo nazalaka maye miso ezotanga ngai ba camarade ba ebisinga babi ah lité ya kanda kombo munene yo za nango na mboka oke novana na masina siforko pembe na cimetière banani bakomona yo yakata na lemba yakata na limete yakata na ma campagne mama ni mama. Merci beaucoup pasteur. Je crois que maman la presse... Merci beaucoup. Maman Zenzambe. Je crois que vous avez remarqué na masina siforko na suka mboka face à la presse. Merci beaucoup. Je crois que la presse nous a représenté à Wanaba journaliste. Je laisse la place à ma journaliste au bazar à ma question. Si tu peux passer de l'autre côté pour poser des questions à eux, passer, calme-toi. Calme-toi. Na masina na siforko na le débat. Mais Fibochette, il y a artiste comédien nyonso yeyo. Masumo yebingate, eloma yebingate. Maman valoriser ngai. On s'est présenté au lobby pe kombo chaîne na yo. Merci, on a une question Ndeko Cynthia. Qui d'autre a une question? Posez deuxième question. Et puis, Ndeko Ami Balor pour aller déjà. Liste pour passer la ba approcher maman les mingi ba passer la route de la ba comédie de ba comédie ça mais le lot monio au commis pembeni ya maman les gens qui appellent la maman les gens qui appellent il y a collègue non moko pour ça la maman. Merci les commissions soisa pour la question de Nadège va s'approcher pour poser des questions à elle. Ça, série de 3 questions et puis passe à répondre. Bonjour à tous. Nadège Beauté, Volume. Pasteur Luté à Kanda, mon accueil a des garçons qui viennent à moi. Après, on a vu le comédie, ça n'a rien. Pour que on a tout le monde a un spectacle. Bien sûr, le week-end, on peut se tenir dans le temps, c'est ça qui va s'en quand même, ça n'a pas quand même pour respecter parce que quand même. Donc, tout le monde a vu le privé, pour que dans le cas pour que dans le boutique taillé, pour spectacle, mon côté, pourtant, quand beaucoup de gens sont comme ça peut aider au seul état, c'est net, mon boyer, et mon long monde, parce que ça. Merci beaucoup. Qui d'autre? Troisième question. C'est peigné face à face avec Dieu. Ils sont en train de le faire à Kanda. Pendant que je vais à Kanda, on a eu beaucoup de gens qui ne sont pas compris la foi. La conférence est faite au salon où l'extrême maman dit que pas de problème, ça peut le passer. Merci beaucoup. Pasteur à répondre. Merci beaucoup. Kokoma na ngai pembeni ya maman Olivier Lembe na uti koloba boye. Faut qu'on landa message bien ndenge nazo pesa. Na lobi boye. Soki osa motangi Bible ko comprendre. Mephibosheth azalaki na kati ya Bible. Ndeko oya buka na nanu. Azana nukoka. C'est-à-dire Mephibosheth vi na ye echanzaka eza na liste ya souvenir. Mais na boyi ko toucher na kangisi kaka histoire na ye na yangai. Ndenge na uti koloba. Lelo artiste comédien po batu batia yeka po batu bayeba ye po bakonzi babenga ye esengeli avanda na lemba esengeli avanda na ma campagne esengeli avanda na bandal esengeli avanda na lingwala na bakomini ya likolo oyo eza développé ngai naza artiste oyo bato ebele bamitunaka awutaka wapi abimelaka wapi moyen kolakisa bango na ndako esika na vandaka ezate
moyen kolakisa bango quartier sika navandaka eza te na soni navandaka na Siforko na Masina kuna na Lodeba ndenge vi ya Mephibosheth ezalaki yango nazomituna mama zaka mama amoni nga ndenge nini atali nga ndenge nini abengi nga ndenge nini ona ninga kina loba yango wana question mibale portez voix pour écouter merci beaucoup omoni vie eza na lolenge nango ebele ngai pa ya mama naza na ministère moko te o bapesi nga nazosalela nga naza artiste simple lokola baartiste comédien nyonso ya Congo mama soki asepeli abengisa nga abengisi ngai soki mpe abengisi ngai te eza problème te aza mama na biso ya kotikalaka mama nga navandaka na ndako ya mama te nga nalalaka na ndako ya mama te me mama lokola alingaka baartiste comédien makasi ndenge nauta ekoloba na kati ya elanga mutu oyo aloni na mutu asopi mai basali musala moko po soki mosopi mai aza te bandunda to mpe bilanga wana ekokauka nde mama abengaka biso na cadre ya koakompagne vision na ye tata pambola biso. Amen. Deuxième question. Nadège Beauté. Merci. À part kozala ba artiste et comédien, toza pe na ba activité, toza pe na ba vie privée, oya biso to salaka. À part ya ba artiste et comédien, ndenge maman livre bengisaka bango, na uti de papa to kobeta na makofi ya mabe. Na uti ko lobango ka siko awa. Na lobi boye, na mutu aloni, na oya sopi mai, basali musala moko. Mais aussi une autorisation ya mukolo bilanga ya kolu elanga akoti son elanga na ye pour accompagner ye bobanda ko sopa mai tokenda ka ko soutenir fondation OLK initiative plus ya maman Olive Lembe o e soutenaka bana bitike bavevi bazangi ndeko kwelaki problème abelaki akufaki nenga tika na biso ba comédien te apport na biso yango wana. Quatrième question, Péniel face à face avec Dieu. Abibo, pasteur de la foi, mais en la conférence, pourquoi pas au pasteur de la foi? Na pesi mbote sikazali. Nani, pasteur de la foi, l'homme de Dieu, tata pambola yo. Siko, nabana ko meme na mukongo lokola bébé, boniko et comme nyango. Nazo lobela par rapport à sika to wuti likamwe matisi biso na ba avion. Asa papa, nani ebiso kenga na bungiye. Te, bo pesa nga liputa. Nabana ko meme pasteur de la foi na mukongo lokola bébé. Bébé na Melissé biberon. Bien, papa. Calme-toi, pasteur. Tata Pambola Biso. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec la série de questions. Je vous promets qu'après cette série de questions, nous aurons une grande surprise que vous allez découvrir d'ici là. Et quant à moi, je laisse encore une fois la place à nos concerts, à nos confrères pour poser 2 questions. Elle était à Kanda, mais le lot de gens se demander, le lot au bout de temps, voilà maman. Est-ce que, étant qu'artiste et comédien, après nous sommes ici, ça voilà, nous tant que comédien. Donc, autant maman, est-ce que vous avez fait tort? Il y a côté c'est un peu maman, bah difficulté au lieu de collègue de comédien va se passer là-haut. Ou bien, vous pouvez d'accord pour la vérité de la vie,
so ko sema ka biloko ba chocolat na isa la biloko ya et deux lelo on va que pour na ko kutana maman Olive au stade de l'autre côté mais moi je pense que il y a peut-être un peu la question sous ba na de ko bela te ya komba maman Olive pour être ai ba te ko la maman mais tout ko mituna et yaki ko yinda makasi ba groupe ebele et panzanaki suite kaka ya voyage oyo ya maman Olive na sur ko donc pour makambo ana yindaka ba leader musu ba bima de nuit pour na voyage ya ba viba ici je ne me trompe pas après deux comment on a tous ba bengi si ba artiste comédien ba que le tika ba liste ba comédien pour na makambo voyage est-ce que la zone la question pour na yo je pense que makambo na pesa na pop na kati wana. Troisième question, nous sommes maman Olive, autant pour la ONG. Mais aujourd'hui, nous avons maman Denise, la première dame. Ce qui est maman Denise a sollicité l'ité à Kanda. Pour la qu'on s'associe à la ONG, l'ité à Kanda. Aux en a consommé. Touchez pas maman Olive, ou bien au considéré et pas maman Denise, la première dame. Merci. Merci. Le parfum de la presse, journaliste indépendant. Pasteur l'ité à Kanda, premièrement, question à Naïsa. On y presse où ils ont ceux qui les lots, on y va payer. Parce que les fans à Sika, place au fond de la Wana, toute la sélection à Gabazou. La presse sont des salles qui passent au Yo, pas mon la Yo, c'est pour madame Yoko Komina. Mais ce que tu as dit, entre les artistes, parce que les artistes, nous sommes dans la Congo, ils ont un pasteur John, il était respecté. Dernièrement, on va penser à mon enfant à Bengaki. On passe à l'émission. Après, moi, je peux exiger $20 par émission. Parce qu'on fait la Tunio. Hier, succès, Matisse, on aussi à $20. Maintenant, on a un succès, on a 5 euros. Yo paie à mon livre, à mon benga déjà. Et on va lui faire $20, $50. Ceux qui vont concert, on va confondre sur ma caméraman, on va payer, on va passer à l'émission. Deuxième question à Neza. Sur le tel livre artiste et comédien, mon livre a souligné trop. Vous pouvez poser à mon livre. Non, c'est les engages. Mon livre a souligné trop. Sur le tel livre, mon livre a mis parmi les artistes et comédiens qui sont ça et ça. Dans le souk, à la moindre gratitude de côté qui a été déclaré qu'il y a le président Félix. Est-ce que quand vous prenez dans mon livre, il y a des artistes et comédiens. A bête la vidéo du solo. C'est la bête du solo. Bino Moko, quand vous s'approchez, un jour, on va travailler au domaine. Merci beaucoup. L'intérêt d'aller au famille par rapport à la voyage, deuxième question, est-ce qu'après un voyage, on peut démarrer toujours la scie à ma maman Olive? Et si on peut démarrer toujours dans ma maman Olive, aux alanés, parce qu'aujourd'hui, ça déjà maman Olive. C'est pour ça qu'on a sur le sous dans ma première maman Olive. Est-ce qu'on peut essayer là? Merci beaucoup. Artiste et comédien mosusu bazala nango et pas maman wana nani Magi Bokungu. Magi Bokungu yokana yebisa yo trop c'est trop. Maman Olive asalaka na sokoda te azape ministre ya culture et art. Maman Olive aza mwasi ya batu ya mokonzi papa Kabila papa Kabila boni boyeko yoka makamnazo yebisa asalaka na sokoda te asalaka pe na ministère ya culture et art. Magi Bokungu yokanga bien batu nyonso boyoka ba difficulté na biso ya ba artiste to keno yebisa na likamuni. Est-ce que maman na ministère kuna zali bolo ba makamsu te bo ma tsanga kande oh boni boyeko maman za mutu simple aza na titre parce que aza mwasa mokonzi soki abengi biso tozo te koto ke na lo ba difficulté na biso te maman bengi biso pour toi accompagner vision na ye. Est-ce que kokene ko accompagner vision à maman nda komi sokoda kokene ko accompagner vision na ye nda komi ministère culture a très bien papa manadi. Deuxième question, les appels à Yaye, Magi Bokungu. Oui. Ensuite, ça va voyager jusqu'à Obosa, l'artiste va aussi à maman Olive. Oui. Bako bebele panzani. Est-ce que vous avez un propre monde à quatre wana oh et ça que bako pe panzani pour faire makambo na eto le. Eza na kopi moko te na makambu wana. Kopa ta moko esala makate. Soki ezalaki kopi esala maka.
mais biso ba o to eko soutenir initiative plus te to eko soutenir initiative plus pamba te pour exactement copie moko te salamaka mama boni boy ko changu esa munene b'artiste belé na changu ba okokate mais ngana zalaki bartime ye yo avant yao à tout moment ko belela po ba mona ngai esa na copie moko te salamaka mutu akosa yo te mama za wana za vitesse ya G place yo amoni sokoda za na retard mama gagné bango place yo amoni ministère qui tire za na retard mama avancé bango siko yebisanga mabene ezani boni boyeko eko mini nyango tata pambola biso. Troisième question, quand il y a Magui Bokungu, Abi Boé, tout le monde Osaka a un maman Olive, maman Olive. Mais la minute où tu as maman Denise, est-ce que son maman Denise a sollicité PO? Vous êtes disponible pour naïe? Oui. Maman Denise a sa maman. Maman Olive pe a sa maman. Mon kilieza na makamwe belé. Maman so ki aboti yo, ba chanza kelongia maman te. Maman nous asaka maman na yo. Mais dans l'ensemble, bango nyonso baza ba maman na biso. Et si kapele kokota, yango no kene ko pa maman. Eza lokwa maman benyi ngai, ngana kene pa maman te. Na bimi impoli, ngana ko linga te ba kanga impoli. Maman Olive benyi ngai. Eza mabete na pousse ni pemeni ya maman. Maman Denise pas maman na biso bandeko. Boti ka ba critique, boti ka ba trouble na place ya makambo ezata na nzela te. Hein? Bokungu soki bokungu na ko bete hein? Hein? Faites attention. Botika ba désordre, botika ba désordre. Bozo kota ba rankini moko ba ezata na mutuna makolote. Basa ba mama na biso. Mama ni mama. Mama bengi yo. O tembe pona ni. Tata pambola ba mama nyoso ya Congo. Journée de la femme ya moi zo nga mutuna lati sa ba mama nyoso maputa. Quatrième question, et ça la Prince Carl, un journaliste indépendant. Indépendant. Abi Boé. So maman Olive de loi abenga yo, et ça parce que les après quoi ils ont awa, des salaires que maman Olive aye bayo. Dernièrement ba hotel ko yamba ba qui ba solo la pasteur John qui a tolé à payer, mais à 5 $20 pour l'émission. Yo pour une succès pour est-ce que ceux qui succès Mathis ou Macas, yo pour ndo singa ba mbongo wana, do ba ndo yaka ndenge bo sala déjà bien. Merci beaucoup. Nazala na succès banakala. Et puis liboso na ye. Na bandi antenne A na 2004. Bazo benganga héritier ya famille. 15 ans de carrière artistique ba témoin bazali. Po batumusu balobaka 20 ans de carrière mais ba preuve ezate. Ngai nazana 15 ans de carrière artistique. Ya koleka na antenne A. Mutu nini akotombola musapia lobake na makambo ba théâtre chaîne nini ko le antenne A na mboko Congo. Ata lelo ekweya. Photo loba vérité ekweya. Ata lelo papa na bi ekweya. Ekweya pourquoi? Ekweya. Ekweya ponga na za isukuna te. Olongwa les bons samaritains. Ponga na za kuna te. Ekweya ngam na bi ekweya. Na sali 12 ans na maboko a vie. Pasteur de la foi. Na bana succès kala. Ti lelo to komi ba pasteur lité akanda succès zo mata. Yebisa tuna. Pobino bozoloba. Mutu auti ko tuna question awe indépendant. Nani indépendant? Prince Carl indépendant. Otuni question tuni mabezo bima lokwa ndeti ya bima liboso na nga zwa succès ngande siko lokwa na zwa ko bima nde na comme na banda liboso na ye. Na banda succès liboso na ye John Palité apete bo tuna ye. 2004 keno tuna na antenne aba chaîne nyonso ya Congo. Ba Jimmy Mukendi ba Paul Mukendi ba yebi. Tuna bango ba ko yebisa yo. Qualité akana abana masolo kala bana moko baninga ba budenga na KNB président na bango abenga bango ayebisi bango abi o mutu akala internet ile loye mutu nini ayebisa ngai na internet ngai na senga embo na senga mbongo te na ebi ete difficulté za makasi ba patron na bino oya poto ya ba site ba internet bazo nyoko la bino makasi 3 mois 4 papa na lobaka kokatanga 3 mois 4 mois impayé yazo lie mbongo na basine kuna na poto yango na mona ka moya ko tungisa bino ezate na beteli appel ko maboko Prince Aline na beteli bino maboko Junior Rozomo na papa Junior Moyo waba
abandi ko soutenir nga lelo te soki boyoki mutu moko ya internet na sengi ye mbongo boya kolekela awa yenda kopesa nga suspension mutu mususu te ye na tiki makambo ya TV tata pambola biso. Merci beaucoup. La deuxième question, quand il y a Prince Car, Abiboy, maman Olive, tu dis que c'est un artiste belé. Pour l'artiste, c'est favori, ça a dit Fiston Saïsaï. Mais les lots, oyo, ingratitude de comme ma tasse. Fiston Saïsaï, les lots, le bataillé, a mis le Koukakaya, président, pourquoi ingratitude? Merci. Bakulutu baloba kaboye. Ba mama na biso baboti biso baloba kaboye. Mwana ta sumbeli yo na loboko. Mwayo kata loboko ezate. Mama azaka ka mama. Soko ke na kati ya ba famille ko mona yango. Lelo to koma ko mona na kati ya ba famille, muta ba kwiti makasi azali. Mutu atanga mingi série azali. Mutu atosala makambu ko sente basi na désordre. Comme ma basi tina lupanga famille na loyenge. Mo ko mona ba mama bazokanga ka motema. Mama aza mama. Biloko mususu bozo loba bino nde batu bozo la musango na mato ya mama ayebi eloko te ngakutu ne mutu na ensemble la bino tata pambola biso wana za mama mama boya kabana te mama ta moni mwana bungi nzela azaka ka mama akoyamba ye po toza ba makila na ye toza bano ya boti akobwaka biso pona nini totika nde kotia ba mungu na pilipili esika likambo ezate tika tata pambola biso. Troisième question, maman abi ba intérêt na yo ezani et pas maman Olive. Est-ce que les lots oyo ndimo zana oyoka ndeni soko zana souté oyoka ndeni? Merci beaucoup. Okotuna ngai intérêt na ngai epa ya mama eza nini? Intérêt na ngai ya liboso nazo sepela pona nini? Na qualité ya mama Bible ezoloba na nga boye. Bato batombwama bana facilité ya kotombola bao bana se. Kozala peme na mama eza esengo makasi. Mama ya bana mama ya Congo. Esengeli na yo ke sengo soki naza peme na mama. Na yo ke sengo makasi. Mama kutuninga kezo lobi lite ya kanda ofani kimia boye pona nini wana na Bukavu na Goma lite ya kanda ofani kimia boye pona nini abi mama ni mama Olive Lembe mama banebele nabi mama na akanisa mingi makambo na omona ngolo kwa ndoto so na sutuki na silika makasi tika la kabo efina nga mobimba mama place azalaki aseki na yo kinesengo. Merci beaucoup, amis internautes. Avant de continuer avec dernière série de questions, nous allons inviter un artiste dessinateur. Un artiste dessinateur au lobby que Pasteur Lité Akanda Azali, artiste préféré. À cet effet, il a bien voulu que à Salabiso surprise, il y a portrait Oyo. À Sali pour na Pasteur Lité Akanda pendant que l'artiste Mosemou Lanzaba Richard Azako s'approcher. Je vais demander à tous les journalistes Tobé Télé Maboko artiste pendant Kazoku Sana et à Fungo la portrait. Bomona, qu'est-ce qu'il a prévu pour l'artiste Lité Akanda? Oui. Avant de donner le portrait au pasteur que j'aime beaucoup, je voulais d'abord remercier la PECO pour cette opportunité de pouvoir me montrer à la vue du monde entier. Oui. Voilà. Mon nom d'artiste, c'est Moussa. Je suis artiste, dessinateur, portraitiste. Et en dehors de ces activités, je suis également étudiant à l'université de Kinshasa. Je suis en L2. Et si Dieu fait grâce, d'ici décembre, je pourrai défendre et continuer ma vie comme ici. Et comme le pasteur l'a dit et que j'ai toujours entendu, les artistes sont des gens qui sont en général négligés par rapport à leur domaine et leur expérience. Et ce discours, je l'ai toujours entendu, c'est moi personnellement remonté. C'est pourquoi, par rapport à ce qu'il a toujours dit, j'ai eu à m'inspirer d'un style de dessin très particulier pour immortaliser ce propos et pour ainsi demander à tous les artistes de nous soutenir entre nous et d'aller de l'avant. Eh bien, pasteur, merci pour votre portrait. Merci beaucoup. Je crois que le caméraman, aux image, mon moni pasteur Lité Akanda Yoana va faire les portraits.
yango n'est pas artiste Enso Richard Mouzari. Merci Tobeti Maboko. Merci beaucoup à l'artiste, je crois. Artiste, c'est ça qui sont adresse, là, on va coordonner, on a besoin de retrouver au couteau. D'accord. Comme tout étudiant qui se respecte, bien sûr, je loge jusque-là et comme des étudiants. Malgré les circonstances, je fais de mon mieux pour faire le portrait. Et que toute personne qui est intéressée à avoir ce style de portrait ou en crayon selon le cas, ils peuvent me contacter au 082 plus 243, merci. Plus 243 082. Donc, enlevez les 082. Plus 243 82 807 81 65. Et puis Plus 243 82 807 81 65. Ma spécialité, c'est de faire des portraits au nom de l'amour pour les particuliers. Oui. Donc, si vous pouvez faire des portraits pour votre ami, vos parents, pour les autorités, contactez-moi et vous ferez tout. merci beaucoup, vous allez régaler votre place. Nous poursuivons. Je crois que nous sommes vraiment presque à la fin. Il y a émission La Vie sur Pasteur Lité à Kanda. Je crois que c'est bon. Hein? Merci beaucoup, amis internautes. Pasteur Lité à Kanda, en grosso modo, quels sont les programmes où ils ont prévu à part en tant qu'artiste et comédien? Merci beaucoup. Programme na sepeli nanu makasi na kumisi nzambe na signe reconnaissance oyo bandeko bazo reconnaître biso parce que biso pe tozo reconnaître bato babimisi biso pe bato bazo sunga biso bazo sala biso pe ke to vivre bolamu na bango tozo bosana te tozo remercier bango na remercier frère na ngai oyo akaniseli ngai banana botama topé banana bana carrière artistique 15e année yango yo nakuta na cadeau munene po na ngai esalinga esengo makasi nzamba kanisela ye ba programme na biso nyonso eza na maboko ya manager nde yende mutazo kumba par rapport ya ba activité o eza liboso ponga na zalaki te na yeko kuta nyonso yenda garder contact ya batu nyonso wana nzambe na ngapambola bino nzamba kanisela bino nzambe na ngai apambola lisusu mama Olive Lembe naza artiste oyo natikala kosala nzonzingi te na vie lelo na mboka na biso ezalaki po bayeba yo artiste fosala nzonzingi na Mbali Osombo fosala nzonzingi na Vie de Loin fosala nzonzingi na Pakalowi fosala nzonzingi na Masumu fosala nzonzingi na Elombe na bandaki kolela mai na misu nga lobi nzambe ngai pese na kobima na misu abatu sudia tazalaki soka eko tourner pa na biso na zoloba grand poete mais soko moni bazolukata mutu moko kuna jouer benga tangaiko na ya pata ko jouer lokola peto baneko tambola na mibeko ya mosali ya nzambe moi ba quelques ba collègues ba nepe ko benga biso mon cher ya ko tourner tango kene pas papa ba benga kuna na kene tourner papa tuni rôle nini na ebisie ba bina jouer ki soda biso musala soda te biso ez évangile faut côté ya sango malamu na sala ki vraiment bloqué mais na ngolo nzambe na nzamba mawa ayeko komisa nga lelo lité ya kanda tango na bimilité ya kanda ngaye nani asalisi nga nzonzingi par excellence nani asalisi nga nzonzingi eleki banzonzingi nyonso nani asalisi nga nzonzingi eza likola banzonzingi nyonso na banako mituna question est-ce que nga pene elombe tokosololaka est-ce que na sila tokosololaka est-ce que na belefi tokosololaka est-ce que na mundueri tokosololaka bakomaka kosolola bango na bango bata banzonzingi nani asalisi nga nzonzingi na mboko yo mama Olive Lembe ye nasalisi nga nzonzingi mama nzamba pambola yo nzonzinga liboso mama asalisi nga na kinga kati saisi azotuna nga yo pe lité ya kando ye awa ngabi mama Olive merci osalisi nga nzonzingi na saisai namoni kuna so bazotuna nga muto ba internet lité ya kando ye ba comme nzambe mama Olive asalisi nga nzonzingi muto asalisi nga nzonzingi na mboko Congo pongana lelo nakoma camarade ya ba comédien nakoma lelo
Muninga Yelombe, Nakoma Lelo, comédien reconnu na mboka. Eza bon retenir bien. Eza pasteur de la foi, te bon retenir bien. C'est maman Olive Lembe. Pour ba comédien nyonso wana, tant na salaki na ndako pasteur de la foi, na banego tala bango bena lidusu na musika. Na zoye bata bango te. Mais maman ya boboto, maman ya bo sangisi, maman ya bo moko, akabola kate. Ah, maman ni maman. Maman Olive Lembe. Merci pour na nzonzingo salisi ngai. Asalisi nga nzonzingi moko extraordinaire. Ba tableau ebelete tableau ka moko. Nakutani na bango nyonso. Nzamba pambola maman. 12 tableaux te, 15 tableaux te. Ezwanga une semaine te. Nzamba pambola maman. Merci pas ça, on peut s'appeler. Bobo to eza lolenge na yo. Ko salisa bato eza bitidi na yo. Ko yokela bato maweza comportement na yo. Ah maman, na kati ya kitunga. Tope na kati ya saki no ya bo maman. Manka na kati ezate. Na loba kabo ete me bo permettre nga na loba. Pour retenir yo. Merci. On dit que au ça la mot de la fin. D'une manière posée, au lancer message mon pas maman livre. Mais manager, tu as un programme à donner. Fais ça programme. Ça. Merci na bandeko nyonso ya presse. Maman livre a lancé message pas maman livre. Ce pas un numéro c'est la biso pour ya za mutaba surprise. A osala yango. Quant à moi je dis grand merci na ba staff nyonso o ba entouré maman livre. Là je vois papa Dani, je vois Mao Givulu, je vois Belvi Kandi bino nyonso o boza pemeni ya maman Angel Kanam. Je vois aussi Bob Molema mon ami, Rabi Mavinga Clédé à toi, Dada International, Nadège Beauté, ils sont tellement nombreux et quant à moi je vous dis restez toujours scotché et cimenté dans ma chaîne Nyonso YouTube pour Ezali Awa, bon s'abonner massivement. Et ben journaliste Nyonso boza na poto, oza na Angola, oza na Afrique du Sud, oza na besoin au comme membre et Appelco, contactez biso na plus 243 89 67 48 671 numéro na biso yango wana comme ça totike sika la passer lité à Kanda. Quant à moi j'ai l'obligation ya côté les makoti kelo espace. Merci beaucoup. Pas tout service on fait ça merci. Merci na pas tout service. Place à Kitoko oya yambi biso. Merci na mon vieux Moyaya Rabi Mavinga. Merci beaucoup Nzamba pambola ya kanisela ye azande ko oyo a soutenir nga mingi na carrière artistique kaka nena ute ko ebisa bino boninga ki botuna abima ndenge nini mutu asalisi nga nzonzingi na ba artiste nyonso sina yebisi bino mama Olive Lembe tika ete mama na biso Nzamba bakisela mikolo ebele o wumela Nzamba bomba yo likabo o Nzamba pesa biso esengeli to reconnaître pe to eba ko simba yango likabo eyaka moko soki bo protéger ngo ne komi ebele lokwa likabo eza moko tika to protéger yango to bomba yango to batela ngo malamu po lobi ebota o ebele o toza nango posa ya koloba mingi ezate bobenga na plus 243 89 78 37 à 29 na lobi plus 243 89 78 37 à 29 Tata Pambola biso. Merci na balandi bana EHP Media papa Edo Aman bo uti kolanda passerité ya auti koloba o ina sakina ona motema apaveni koloba ba voyage ndenge batamboli alobite ko kelepa mama Olive ko pusana pembe na ye ezalaki te basala cop na mosala na ye alobi azalaka mosika ezalaki te avana na Gombe azala boye e komangi lokola mutu azalaka na Gombe azala nite ye azalaki esika na ye azwaki appel na ye ndenge akendaki ba voyage na mama Olive batamboli partout bakendaki ko accompagner mama Olive na mosala wa salaka ko kende ko sekisa batu ko kumisa par rapport ya oniche ya mama Olive biso pe to beta mbela na biso ba technicien ya biso moko Jani azo souffrir na opération na Kingo. Maman Olive soki pe kotala na ngambu na biso e kozala malamu pona biso baja ya presse ba technicien pona ndeko na biso Jani. Tozobeta toujours mbela mama tala pe na ngambu na biso mama tala pe na ngambu na biso ba technicien tolela pona moko na biso azo souffrir makasi Jani biso pe tolingi pe na panzi na biso pe to sepela lokola ba ndeko to sepela. Merci beaucoup na pesi mbote na mon caméraman Nadège
Merci ma caméra, la vie caméraman nanga moko pas moyen ça makambo kitoko ya ko na bosanité mon papa d'Alliance Mambu na Paris, ba oui papa nangai umela esiko zali motema ya mama Elisa, na bosanité mon vieux Didé manager, na bosanité mes condoléances na famille Fali Samba na uti ko perdre mama kulutu nanga, na uti ko perdre mama kulutu nangai, ba o ino so balinga ngai na ko sepa e sala malangu mingi moi Kokoma, moi mes condoléances, c'est ça l'a bien et Okumi Sanga par rapport à ma na kutani nango na bosanité mon boss Zide Makolo mon boss Zide Makolo mon amour balazo pesa wata la té. Merci beaucoup, s'abonner, abonner toujours na EHP Media. Bye.